Bonjour, bonsoir Balandinho, soit des shows d'Enar TV. Merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. N'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV à la réalité. Tu es tous là ensemble. Kakane tous sur la Nabino. Nazana si j'ai mon retour partagé Nabino. Nakolinga papa mama simba na bokebi. Lisolo o tozo beta. Ezana ba question na suka to na ba question na suka. Yangona olinga landanga vraiment bien. Pour y répondre à la question autour de la souka. Na kolingana rappeler le komoko cha cloche de notification car n'est to signifie a. Cloche de notification ils ont permettre yo olanda ba émission ya des shows d'Enar TV na temps réel. To chesiko yo otali siko. To ça l'émission boyo e ko benga une semaine après pour ya retourna nga makambo to loba déjà une semaine passée. Moi perturbation et pesa sensité. Et chose na kolingana retenir ma casse na problème à cloche de notification to loba ki semaine o to bandi ba émission en direct. Ba émission bandi en direct ça veut dire ligne ouverte. Tozo cha téléphone. Téléphone au bengi to yokiyo. Si vous avez besoin de participer à émission en direct, vous avez solo o lingi yomoko betango. O lingi yomoko betango comme vrai témoignage ou expliquer mamboa nango pour ça. Numéro des shows d'Enar TV on a gravé na WhatsApp. Benganga to prendre rendez-vous. Tozo attend, to bandeni to classer na ba émission. Nako benga yo par WhatsApp appel vidéo. Nako fixer yo awa en direct na chaîne. Bandeko ba Rolanda biso en direct monde entier. Obeti lisolo yomoko soko moni ko ka koleka na émission. Toko sala pe ba émission ndenge wana batebele basengi ba leka bango moko ba pesa ba témoignage ya ba problème na bango. Ceux qui opposent intéressés, numéro des shows d'Enar TV yangwa nezo circuler gravé na WhatsApp. Benganga pesanga tana yo nako fixer yo rendez-vous to sali no émission en direct. Yango na bicha cloche de notification pour oyeba makamni to bandoloba. Biso to sali émission leki we kota na sima mabe ezate memba amso za na bezo tuna question ou ingaisa la très important mais au raté. Voilà cha cloche de notification ngonga no ifo za na dessin likolo. Ndenge bazo ko expliquer wana. Dessin wana ndeza très important likolo ngonga. So ngonga no eza na dessin wana oza dans les bons mais so ngonga no eza na basini wana mi balete toucher yango pour la deuxième fois. Et au komela o tout ou accepter tout ou toucher sous tout au mona yango mo eche basini wana. So eza déjà ndenge wana yo za un problème te. Mais so ngonga no eza bongo te luka obongisa po otalaka ba émission na biso na temps réel. Merci beaucoup na suki wana pour une explication ya cloche de notification. To so la lisolo na biso. Papa na biso alobi boy. Des shows na pesio sujet nanga to pe lisolo nanga. Lobela ngo na chaîne beta lisolo wana pesa bandeko conseil. Yo na obi landa bien na sima oyebisa biso nini yo kikoloba comme conseil. Conseil ni yo ki opesa na kati. Papa na biso azali na problème. Papa lobi des shows na koma komela masanga oya ba 8-6 bobenga ngo 8-6 na yebi bien te ponga na mela biloko wana te 8-6 masanga 8-6 eza masanga moko eza très très forte, c'est une forte bière bato ba mela ngo yaya ifo botika eza masanga moso melika ka canette wana moko kao mokuta batu musu ba mela ba dizaine ba canette wana dizaine a melinyo so ici. Papa biso abi des shows na koma komela masanga wana di ya ba souci. Papa lobi des shows elongange komi lokola kuluna mena na poto. Yango zomona batu mususu muta na poto melongi. Elongi lokola kuluna. Yaya pona nini komela ba masanga wana ya ba 8-6. Eza même 8-6 musu eza rasoki 10-6. Ablo mo abongo bato ba mela ngo ba yebielo na oloba. Boko pesa commentaire to comprendre masanga wana. C'est-à-dire, batu mingi na poto vie ekoti stress. Batu bakomi komela biloko ma casse pona koluko longo la stress. Or que ya stress a bien.
leka na nzela ya église, leka na nzela losambo, leka na elongi ya nzambe amona yo, leka liboso ankolo amona yo akolongolo stress. Pozwa solution na ba problème oza nango. Bref, papa na biso akoma ekomela ba 8-6 wana. Papa lobi de show elongi komi lokola mukolo, lokola tata. Mais aza tata te aza jeune. Mais pourquoi elongi na ekomi lokola kuluna? Pourquoi elongi komaki lokola tata? Landa siko explication pona suka opesa biso conseil. Papa na biso alobi boye de show na utaki Kinshasa na ye na France. Na komi na France, na zu mukanda ndenge bato nyonso bazwaka mukanda. Bref, papa yaki ko changer nationalité a komi français. Na sima mikolo papa na biso abi de show na bengisi mwasi na Kinshasa. Mwasi alongwe na Kinshasa aye na France. Bazo vivre ensemble. Soleil mwa moulai na obetelo. Bref, est l'essentiel pour comprendre l'explication à la mingi te. Mwasi aye na poto. Mwasi lokwa mobali na za français. Mwasi pa zu mukanda sima mobali a komi française. Oyebi ndenge ekendaka na bandeko ba na France. Mwasi akomi française. Bref, na sima mikolo ba vivre ka baboti mwana moko. Baboti mwana moko bazo continuer ko vivre. Papa na biso abi de show oyebika basi so bauti nani Kinshasa sikatango bayaka. Moi ki pelekesi. Mukanda ya facilité. Ayebi pasi ya ngunda te. Aboti na epe mwana mbongo pe bandi na onko leka na loyenge wana. Mwasi ala asengi mobile na ye na besoin na bengisa ndeko nanga moko na Kinshasa. Yoka, na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Oyebi na loba eloko mingi, papa mama simba na bokebi. Eza pasi mingi komona obali mwasi, oui yaya toya obala na ba circonstances. Tantôt bengisi mwasi na Kinshasa, mais oyebi libota na ete. Soit boye kokuta na poto ou bien na bamboka nyonso boza, po bato balanda de shoka na France te. Mboka nyonso za, yaya tokuta na basi tokuta na mibali. Mais en général tozoye ba vraiment mabota na bango te. Mais le plus important yaya soko yeba en fait soko lingani na mwasi, bobalani na mwasi na mboka libanda. Yaya sala effort. Oyeba ata famille na ye restreinte eza nani na nani. Luka po yeba ata famille na ye largi ndambo eza banani na banani. Eza la kota mobali, eza la kota mwasi, c'est très important. Ba erero ezo sala mapona nini bolingo toya osala na bamboka libanda. Eza bokumbani ka bino mbale. Boyebi ni tata ya mwasi, ni tata ya mobali, ni bande kwa mwasi, ni bande kwa mobali. Eza ba erreur. C'est-à-dire en gros, oyebi famille ya mwasi na yote. Mwasi pa yebi famille ya mobali te. Eza ba erreur yaya. Donc tout ça bémission boza très important, c'est-à-dire erreur aboyeko za na couple moko quelque part. Mais tant boyoki ba émission boyaya, yebisa mobali na yo na besoin na yeba libota na yo. Bien que tosi to boti bana. Yebisa pe mwasi na yo, oui en tout cas, biloko de choix solo beza ya solo, il faut na yeba famille na yo. Yaya ato pesi mbongo te, atana nto sisi bambonga mabala te. Pas problème ezebele na ba couple to yebi. Atako to sisi na mbongo libala te. Même pour bali mwasi te, mais c'est très important le quoi déjà boza en couple. Le quoi boza déjà ndako moko bino mbale. Yaya luka boyeba na ba famille tous les deux côtés. C'est très important. Ba émission to ça les a souté ba émission akala. O ya temi azo finga muninga, o pa azo finga muninga te, wana te ijosi. Yaya lelo ezato wana besoin conscience. Tous en a besoin de benga batu na bozalisi ya nzambe. C'est ça l'importance. C'est ça, to lingi to benga batu na bozalisi ya nzambe. To lingi batu ba prendre conscience ya kotika mabeba kende na malamu. Na kangi parenthèse to zonga na sujet. Yaya lukoye ba famille mobile za kanani, lukoye ba famille mwasi za kanani. Landa oye ba pourquoi na fungoli parenthèse wana. Papa lobi de show na sima mikolo mwasi alobi alinga bengisa ndeko na ye na Kinshasa. Papa lobi de show du fait que na linga ki mwasi mingi na boya kite na trouva ki yango normal. Mbongo eza presque utaki ba mbongo oya kangisaki na ndambo o nga na baxelier. Bref, mwasi abengisi ndeko na ye na Kinshasa. Landa siko lisolo yoka po makambo ebandia. Chose grave. Ndenge beau-frère ayaki nzoka beau-frère te mbanda makango yoka mkoba kobengisa makango auti Kinshasa aye na ndako no yo oyeba te parce qu'on néglige ba émission boy ozo négliger ba émission boy oza ba émission de vérité yaya luka olanda ba émission boy za très important tika kopesa ba matoi na mafinga di diable
toke na lisolo papa lobi de show beau-frère aye na ndako to bengi na beau-frère po akomi na mbanda te beau-frère aye papa lobi de show na yambi beau-frère bien na tambusi beau-frère na Paris tokoti ba restaurant na memie na ba coin nyonso nde balatsaka mutu mboka papa lobi de show voir même na lukeli beau-frère mukanda beau-frère abandi kosala en entendant si sa makambo na ye ya ngunda yo ebika à Paris za monde chaud beau-frère azosala déjà a débriaka vie na ye chose grave beau-frère abanda kolala na salon beau-frère alala na salon papa na biso akenda musala or beau-frère ndenga alala na salon papa soka bimi ake musala chose grave beau-frère atelemi à côté jardin d'Éden toza wana idiosi papa lobi de show beau-frère abanda kokota jardin d'Éden donc à chaque fois basi bayebi programme mobile webika mamba poto ndenge zaka yebana soko ke okozonga pe lisuste akozonga ka na ero yeza prévu azonga oyebi yango bandeko ba vivra na France bayebi même en Europe même partout aux allo yebi rigueur ya musala soko okoti papa lobi de show ndenga na kenda musala beau-frère na simatele mara akota jardin d'Éden soki papa atiki volant beau-frère azui volant oyebi lo na oloba tosola na bino papa lobi de show ezali na muko mususu na bimaki na oke musala na kei na kangi porta ndako na ke musala me na bosanaki eloko nazali nango posa nazwa na ndako na longwe na esika nazalaki na musala na sengi rapidement nazalaki obligé ya kozonga papa azongi ti na ndako yebi bandako apoto bayebi kaka beau-frère akangi ndenge akangi asali nini ake musala mwasi pa yebi ke mobali ake musala wana baboti deja mwana moko mama akomi deya na mwana papa na biso kolo lisolo aye alobi de show na fungoli ndako na koti na moni matela ya beau-frère na salon ndenge beau-frère alala na salon matela ya beau-frère eza vide papa alobi nazalaki même pas na arrière pensée na yeba kaka ke beau-frère à cause à soit na toilette a ça petit besoin fort possible ou comme pas au sukola fort possible papa alobi de show na kota na chambre oyebi ba chambre a poto eza na fungola te tantôt ko kama na koti na chambre deni bon non ba chambre mingi na bandako ya ba mindelo chambre porte eza na fungola te ndako so kangi na libanda ko kota na fungola mais ko bimela na ndenga kati poke libanda esenga afungola te papa na biso abi de show na fungoli na koti pona kati ekanga yango moko ko kota na fungola ba yebi kaka ndako ekangami kolonda kwa ke wapi musala kinzamvu ete ayebi ndako bien na kati ya molili kinzamvu ete ayebi ba couloir tout bien na kati ya jardin d'Éden wo beau-frère akoti na jardin d'Éden papa na biso alobi chose grave natali na mousse beau-frère azate na kota na chambre beau-frère yeyo azotafuna mwasi nanga toza wana idiosi yaya beau-frère azotafuna mama ya bana beau-frère akoti na jardin d'Éden beau-frère abebisi bikila esali mawa pasi na soni papa na biso alobi de show na ndima te komona biloko aboye na yamba beau-frère très bien na ndako totambolaka partout na sali tout na luki mukanda bandi kosala nzoka ezalaki beau-frère te ezalaki makangu ya mwasi na ye makangu ya mwasi na ye ezalaki beau-frère te aye kokanga bango à la flagrance de lit beau-frère azotafuna mama ya bana toza wana lisolo to ngai toloba yango wana gravité ya lisolo yango wana bref eye kosala ke mwasi aswanisi mobali na ye chose grave basali de la sorte kolondako babengani papa na biso kolo lisolo babengani mwasi abengani ye na ndako webi biloko ya kobengana bamibali na ndako yaya eza ba erreur toloba ngo mikolo nyonso bana lelo tosepela toza na ba age aboye makasi ya koloba nde mpe toganga tosala ba émission yo poza na makasi ozosala ndenge yo osalaka pa na yo oyebi yaya lobi tokolemba kolemba ça veut dire tokoma bakolo makasi oyo ekozala te yaya soko obokolaki bana na yo malamu te okotunaka pesa yaya okotunaka pesa na bamboko toza nango ya bamindele bapapa na biso ebele bamama na biso ebele baza leo na poto basalaki eloko te tomoni bango bakomi koyenga bakomi olala libanda bakomi olala na bachateau rouge tomonaki tata mosusu ya congolais
na ba passeport rouge na mikanda nyonso asisa tableau ya ba document nyonso ya poto mais akomi fazer na château rouge ba vidéo na ye circulaki yaya tobokola bana lelo lobi bango nde bakoki koya kopesa lipa lobi bango nde bakoki koya kotala émission na kiti lobi bango nde bakoki koya kotala yo eza lokwa lisolo musu na betaki tata abota mwana abokola ye te ake na hôpital mwana wangani ye alingi asala testament mwana abite tikala na batestament na opo yo obokolanga te yaya tobokola bana bien monde lelo monde mystique monde compliqué lobi tokolemba papa na biso abi des shows beau frère na mwasi nanga basali click basali dio babengani kolonda c'est-à-dire mwasi afundi mobile na ye webi ndenge kenda na procédure mambo ya France ya bamindele babengani mobile na ndako na minute oyo mwasi atikala na beau frère bakoma ko vivre na kati ya ndako ya papa na biso kolo lisolo esali mawapas na soni voilà pourquoi papa na biso abi des shows lobela pe oyanga problème pesa nango bandeko conseil mais tolobaki na suka toza na ba question papa na biso alinga tuna boy est-ce que pozwa mwasi ya malamu na vie biso batuto bima libanda ndeko nyonso oyo bima même oza na Afrique motika RDC po bandeko balanda nga na Afrique Canada comment dirais-je Amérique Australie Europe Asie 5 continents balanda nga côté nyonso yoza est-ce que po bala mwasi ya bien ba question yango il faut ou tanaika na Kinshasa ça c'est un pose moi si à bien faut balaika na poto ça c'est deux parce que confusion est ça landa pourquoi tu na ba question est-ce que pose moi si à bien il faut balaika na église to pose moi si à bien il faut kuta anika na nzea na libanda à vous les claviers pesa biso ba réflexion na yo po papa lobi boy to bengisi basi na poto problème ba ope babala awa na poto problème ba o babali pe na église problème ba o pe babali na libanda problème tout ça na 4 points à vous les claviers conseil ni yo ko pesa papa na biso na 4 question to tuni 4 elo ni yo ko loba na 4 ngana na réponse mais bana nzambe ba ebi réponse côté ezali na oloba te pour réponse na ngai ko influencer bato pesa biso réponse na 4 questions et ko sala bien benga des shows de Nar TV na ba sujet ya bien boito lo belango et ça la bien numéro na ngango wana gravé na WhatsApp o e komelu e komela ba misusu te benga biso pesa biso sujet na yo pesa biso lisolo na yo to pesa nango conseil et ça la bien na yambara mutu nyonso na téléphone et sali ma wapasi na soni papa na biso azo regretter papa azolela voilà pourquoi na ebandeli ya émission to lobi papa akomi komela masanga ba 8-6 bato ba mela biloko wana ba 8-6 na ba 10 soki 6 elongi ya papa komi lokola kuluna mais aza na poto papa komi na elongi lokola mukolo alobi des choses naza jeune mais soko otalinga boye koko papa komi koko na souci ya komela masanga tala mwasi abengisaki baboti mwasi abengisi makango ye na kati ya ndako lelo papa babengani oui babengani ya kozwa ndako mais tala souci oyo kozala na kati ya mutu wa mutu tala souci oyo kozala na kati ya mutu wa mutu na nyonso oyo osali yango papa atuni na nyonso wana mwasi ifo ozwela ye wapi à vous les claviers pesa biso ba conseil ekosala bien o toenga toloba pona papa na biso yango wana n'oubliez pas chaque cloche de notification tozo banda ba émission na biso en direct na lo biso oza na besoin ko leka émission en direct oloba bato balanda yo en direct soko ko kozala liboso caméra en direct loba côté nyonso zali na kotindela yo lien na ko bengo na WhatsApp na fixer yo direct bandeko ba olanda biso zala wana obenga opesa ba réflexion ko sala bien et ça la bien to sala émission yo mopo bengi to na mona ba tebele bana ba conseil ya makasi bandeko ebele babi des choses to benga po ezala bien batu ba yoka biso voilà to organiser ba émission to so sala ngo chaque cloche de notification semaine to bandi ba émission en direct ligne ouverte téléphone voilà on ngana lubango wana nini yo opesa papa na biso comme conseil na pesi yo 4 questions. Est-ce qu'il faut bala mwasi ya utaka à Kinshasa? To il faut bala mwasi ka na poto esike ezali, esiko ezali. Est-ce qu'il faut bala na église? To il faut bala ka libanda. Po ba o ba bengisi basi na Kinshasa dega. Ba o pe babali na poto dega. Ba o pe babali na église dega. Ba o pe babali na mokili karaboui dega. Siko to sala nini? Ba question papa za na posa bo répondre ngo wana.
Et que ça la bien pesa biso ba réflexion aussi commentaire et que sunga biso to comprendre belé. N'oubliez pas partager votre émission pesa bande comme Soubatala. Partagez na WhatsApp, Messenger, Facebook. Partagez ba émission des shows de Nar TV, c'est très important. Ndekomoro pa le mwana mabunga. Aimez commenter votre émission. Ezalaki Abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, ba émission Ezakoya. Ciao.